Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Peuple congolais, tout ça, toujours dans ma campopée, il y a escroquerie spirituelle. Oh, ils ont la tête de l'église, manipulation spirituelle. Nous sommes comme un pasteur, nous avons cabine qui est agent et occupation. Chaque fois, nous avons une cabine qui est Nzambé à Kosala. Nzambé à Kosala. Lélo va comme faire croire que Moutou Oya ko toucher Chilombo à cause d'un problème dans Nzambé. Peuple congolais, besoin de la place de l'Église qui binoke, ba pasteur wana baza ko sala rôle ya kola sa peuple congolais. Ba pasteur wana baza sala rôle ya ko fandi sa occupation. Yo pasteur oyo, mais oza malade, yango message wana ote ezwe pas zabe. Yo éviter que Chilombo trichaki. O éviter Chilombo aba ote ko kata manzaka na ba poil ya bisika nyoso toboy ko tanga, o yibi ba poil place ezalaka. Ba bomba yango, o éviter yo pasteur yo. Oko interpréter biso langue oya loba ki jour au prêter serment ezaki langue nini tala ba passer la tribaliste oyo parce que gaza ndeko na bino na mandeko na musu to mona kawa na Belgique ba congolais ba fanda kawa oh boza ko toucher boza ko finga mama ya président mama ya tufi mama président za wata boko matanga kanda parce que ngai na kanda bandeko na ba kufa na est ndeko na bino Chilombo yo pasteur oyo auti ko bimisa bandeko na biso ya Kasai ayibisi bango bazonga Kongo ekomi bien bango na bazali banda lelo Chilombo za ko ya waza ukaba mbongo ba $300 mais tala ba réfugié oyo ba uti na Angola lelo bazali banda yo pasteur yo tomoni okeko tala peuple wana tomoni okeko tala na mosusu ogege o soki olingi obonga na vite landa kaka congolais mais oza malade yo uti ko kota na science occulte soki ba illuminati soki illuminati yo gege yo yo kanisi matin o bozote wana ya ko décourager bato biso tokotika bino peuple congolais mutu nyonso akobonga selon destin na Nzambe akomela ye ezate parce que ye moko aza congolais pourquoi bozolanda ye po ya lobiso ko landi congolais okobe ye moko congolais mais boza malade bino ba pasteur boza oya ko te biso tribalisme. Peuple congolais to yebisi bino ke mutu akobonga te parce que la ni mutu boite destin ya mutu ezana combien o bangindi na Congo combien o bazuivi na sima bandeko na mama wa congolais est-ce que ya Laurent Sokoko place na mbongo est-ce que aza congolais te mais aza congolais mais ye wana aza na mbongo atata makila bangolais po papa alingaki mama congolaise baboti Laurent Sokoko millionnaire mais pourquoi nini Laurent Sokoko a bini échec te boyo lo biso de mutali andika ba congolais a combattre mais aux malade ba prédication tribale tolobi boye awa ekonekate Chilombo azali très a gagné ba élection te yo pasteur lobi ke o ya komeka ko tele ba Tshisekedi fait Chilombo biso to ko tele melaye après to ko gagner ouais merci commandant so merci ingénieur Steve Moningeli merci na Papi Gento Lobelavi na Bruxelles. L'air est grave, l'air a sonné. Tolobi boye, lokumu e pas ya tout pour ça toza ba chrétien. Motako bangi sabiso komo ya Nzambe azali te, Nzambe azali moko. O asalaki mabele ya Congo na 6 jours 7e apemaki alobaki te ke ba congolais ba comme esclave ya ba pasteur ya Kasai. Majorité ba tribaliste. Lokumu na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, RDC, les rois du Congo, mabele à Congo, ezali à Papa Kimbangu, Mvuluzi, Molimo, et Kitana Congo. Oh, tout bozo salana bande qu'on a besoin à Kasai, na Sima Félix, et boko gagner bisoté. Boko gagner, toko gagner bino bientôt. Le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré. Yo pasteur oyo te ya na Chiluba. Orgueil molia bamboa, ya ba kanish, ya ba buladoki. Molia kakoto lumba na soso mboka au parvenu confana na stade aux hôtels ya bato ozo convaincre bande kona na munoko mboka tiba est Jésus ayaka ateyaka la Chiluba aux hôtels que
oyo akoya akotouche illettré bourrique de naissance oyo Félix Tshilola kokufa yo na ye kuna lokola boza esclave ya guru na bino ya roi na bino bokokufa bientôt okozala humilié le 17 le 17 septembre na 12h méga marche tosengi na bapasteur oyo bazali juste oyo balingi Congo boya te mais boyeba que le Congo sera délivré mokolo Congo ekozala libéré yo Moïse mbi egege pede matame elema lokola moto azosa potopota masango alingi alamba semulu na atia felkil ozali zoba yo Moïse mbi egege me bozokufa awa te okokufa mabe yo ebemele kosentraîne na ville ya Kinshasa bino tuna bamakalamba lelo bovandi bozonimi tricher bozosoutenir ndeko na bino ateki mboka. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement na maboko ari di police Kanambe, Sénat ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe, ba bukumese ya Kanambe, imperium na maboko ba Rwandais. Lelo Rubero aye on a marché te. Tokobomana na bino. O tu bozali na sima Félix Tshilola na kombo tata Nzambe bokozala humilié. Yango torobi pasteur oyo auti côté na Chiluba ozali zoba okozala humilié yo l'église na bino tokobuka yango bientôt tokobuka l'église dit de sommet o bondimi pouvoir ya batuti et à exterminer le peuple de Dieu et tant que Dieu existe biso tozali totelemi na nguya ya Dieu tout puissant naza ko déclarer libération ya Congo na kombo atata Nzambe Nzambe alobaki botelema na spirituel botelema na physique pe bo gagner bituma lokola bandeko na biso le 4 janvier ba gagnaka ba belge toko gagner batuchi na bakasaye tout o bazana sima ya Félix Tshilola yango torobi bana Équateur bana Bandundu bana Kasai Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema ba Congo Katanga Kinshasa ba diaspora boza partout na 4 coins ya planète bokomona événement du siècle le 17 dans le 18 lokola Didier Rendes na roi Philippe bondimi bo humilier peuple congolais Martin Fayulu m'a dit o aganaki élection bobo ko na kata tête Congo yango toyebisaki bandeko na biso ba politiciens bo faire attention na occidentaux bo faire attention na mindele état que tokomi libéré te état que toko défendre mboka wana te mondele moko kolinga Congo ezala libéré te ba Rwandais bayaki na minduki ife baki na minduki ba Rwandais bayaki na violence ife baki na violence yango tolobi ke toyaki koyebisa pasteur ba pasteur ezala ba walesa ba mukuna ba otu presque belé tous les pasteurs ya Kasai toyebi bino ndenge bozali bozokuta na bato bozolo bandenge mosusu mais na kata mitema na bino bozondima muyibi lokola boza miyibi okomona na l'église na bino kuna kaka bango na bango kaka l'église neze ezalaka kaka bosambela Nzambe kaka bata village na bino ozwi pouvoir ya lokuta bafabrike okomona ka bozolo bakaka mungurusha tomona ndenge wana bokomona na limete kuna boye kokomisa Kinshasa salite tokokanga bamoto nyonso de ko disparaître Kinshasa ozonga na maboka ba diaspora bakokita na bamituka ekozonga na bataxi mboka ekozonga na calme tolobi na bino ke le 17 oyo ezali méga marche CDP ya Bokoto ekobima tokoka bango gratuit bosabone na Bokoto TV bosabone ya Laura Sokoko nde makambo obo Sokoko koforce te sengi exil na Yemen osengi exil na Afghanistan osengi na Irak osengi na Libye bape son passeport ya babelge na ya bafrançais. Merci na honorable camionnette Mbola descendant ya Fumukimbangu. Merci na Chimboyo. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre.